Bon. Banda tant on a qui initié la société, c'est ce qu'on a formé. Il a placé dans la vie. Et on a la vie. Avec Badou, nous sommes dans la vie qui nous je l'ai entendu. Mais si nous avons la vie, c'était la fornication. Jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Merci Patrick, merci mon amour, merci pour l'éternité jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Azana kibombi nishima oya kanisi Singapore vraiment mwenye binwe azaya kutonda azana 3 chambres salon cuisine na salle de bain bad condition ndeko mwasi pe mobali na Europe Afrique Amérique Asie na Océanie lamuka na pongi tika masolo ya balabala mama Nicole Malonda apesi makambo pomade awatoza portion magique faite à base de plantes naturelles et yeah pomade awatoza epesi solution pour na masolo ya kovandisa taille ya bamama volant hydraulique oyo epesaka deuxième regard pomade awatoza ezotondisa tolo ya bamama avec souplicité veut dire oza sambanda pomade awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya bapapa neti na film. Une seule référence soba portion magique na yo pe naturel na www.awatoza.store keba na basite ya pirate bazolanda bazoluka bayiba melu vunu na bau pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling, merci ma darling. Awatoza na awatoza bamama basepeli bapapa basepeli yaga manikole yaga manikola bakola mutima ezuka kaka pubolingwa sia. Sisi, appelle-moi Fernando Style. Likolo ya kobanga kanyoka ye nakomi kobanga na singa ye motema na ngai baby si ya matata tu as brisé mon cœur t'as fané cette fleur non Pierrot qui t'emballa tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir tu m'as rendu philosophie Yaoui Moucheni Pona kobanga kanyoka ye nakomi kobanga na singa vraiment pona kobanga déception nakomi kobanga kolinga ye oh bébé bébé ah bébé bébé tuna yo mutuna moroka okoloba iyo na ndimi tope na boyi. Monsieur Moulou Kenga Patrick, devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, amis et connaissances, acceptes-tu de prendre pour épouse
jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mademoiselle Ngetutadila Kifuta Jolie Kalunga. Est-ce que vous voyez qui vient? Mutuana chete, zelo yoka wana lingala. Zelo yoka na lingala. Papa Mbulu Patrick na opposé question moko. Ogoyanola na iyo na ndimi yango tope na boyi. C'est ça. Papa Mbulu Kenga Patrick liboso na biso officier de l'état civil. Liboso ya baboti bandeko batémoin pe baninga. Est-ce que ondimi kozwa lokola mwasi na yo kino liwa ekokabola bino elenge mwasi oyo simbi na kombo ya Ngetutadila Kifuta Jolie Kalunga. Kalunga. Jolie Kalunga. Boy na ndimia. Maman Jolie Kalunga. Je vais également te poser une seule question. Pas deux, pas trois. À laquelle tu répondras par oui, je le veux, ou carrément non, je ne veux pas. Nakotuna omotuna kaka moko. Okoyanola na iyo nandimi yango. Tope na boyi. Maman Ngetutadila Kifuta Jolie Kalunga. Devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, amis et connaissances, acceptes-tu de prendre pour époux jusqu'à ce que la mort vous sépare? Monsieur Mbulu Kenga Patrick. Non, je ne peux pas refuser. Et puis coronavirus est là, on sait comment il se passe. Boyo kamona lingala. Maman Ngetutadila Kifuta. Nakotuna motuna moko ya nola. Iyo nandimi yango. Pe na boya. Maman Ngetutadila Kifuta Jolie Kalunga. Liboso na biso, officier de l'état civil. Liboso ya baboti, ba témoin, bandeko pe baninga. Est-ce que ondimi kozwa lokola mobali na yo? Kino liwa ekokabola bino. Elenge mobali oyo aza liboso na yo na kombo ya Mbulu Kenga Patrick. Avec force, oui. Papa Patrick, venez la main de votre Jean le bon moi, la main gauche. Pas la main gauche. Papa Patrick. Tango ozali kolatisa mwasi na yo lopete na loboko pona liwa
koloba na biso te biso tokoyoka kaka yebisa ye mpo na nini ondimi kokufa na ye mpo na nini ye nde amérité bague oyo. Monsieur Patrick, pendant que vous allez glisser cet anneau pour l'éternité au doigt de votre femme, future épouse, tu vas t'adresser à elle. Tu la regardes droit dans les yeux. Dites à votre future épouse pourquoi c'est elle que tu as choisi. Dans la yé. À des fois. Là, volume. Vous avez quitté là, ici sur l'espoir de la vie. Et moi, je t'avais assuré. Il y aura encore vie à Sika. Mais après ça, il y a même forme au Lokozala, après quelques années, et vivre à mes côtés. Aujourd'hui, devant tout le monde, devant les gens, je pense que au monde pourrait réaliser ça. Avec tout amour. Et puis ça va encore une fois sur la côté. Émotion. Si on regarde en français, je préfère le roman. C'est trop romantique. Hélas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mademoiselle Getutadila Kifuta, jolie comme Okotala, futur époux na yo misu. Ozolo wana bisote loba na ye, pona nini ondimi okufa na ye. Pona nini bague wana ye nda mérité. Question grave. Prends sa main gauche. Prends sa main gauche. La main gauche. Voilà. Tant que je suis au pété wana, yebisa ye pona nini, yende oponi, yende ondimi. Regarde. Voilà. Courage, tout soutenir. Titanic. La chance, hein? Comment Titanic? La poignée, ok. Bon. Banda ntango nazalaki inutile na société epesinga forme ya place na mokili moko na kozala lelo avec badoute nyonso oyo nazalaki nango je l'entendais lisumu moko natikalaki yango na vie ataki kotinga c'était la fornication. Sikoyo naza na trois kotalela po asumo nzela koimplikenga totikalaki likola libela na vie nanga eza suki. Merci Patrick, merci mon amour, merci nalingi yo
pour l'éternité, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Voilà, nous tournons le bien en sa future épouse va l'encadrer. Nous sur les camerounais. Papa. Moninga Bali, Moninga Bali, on sait jamais. Nous n'avons pas d'annoncer là. Papa Patrick a signé. Yo Tchagi Tembe ya Otan. C'est ça. Oyo nyonso tosala ki awa suka na moya. Donc la cérémonie c'est ça. Voilà. Voilà, il est en train de signer. Signora. Et il signa. Voilà. Patrick, il a signé. Tu remettrais ma beaucoup. Mademoiselle Jolie Kalou. Un chinois. Jolie signé, mais c'est ça, on sauve. Nous avons un mouvement à Zoloba, à vous signer. Yo, c'est là, voilà, Jolie est en train de signer. Aïe. Voilà, Jolie a signé. Je suis déjà des signatures. Comment moi ça on va les tirer ici. Nous invitons Monsieur Lukaya Kandi. Pour t'ajouter un bon d'autres ayako son engagement. Moi encourage. Voilà, troisième signature. Aboti à Maman Jolie va signer. Sikoyo, famille à papa Patrick. Nous invitons Monsieur Mboulou Maloula Rémi. Mboulou Maloula Rémi. Patrick, Mademoiselle Ngetutadila Kifuta Jolie Kalunga. Les témoins, amis et connaissances, je vous déclare mari et femme.
plaît. S'il vous plaît. Bisous. Marie et femme. Comment ça, mon gars? T'as dit là. La consommation du mari.